Merci beaucoup. Tous ont en actualité. Les nouveaux ont marché contre entérinement et avancé en Malonda. En même temps, pétition pour la destitution et Assemblée nationale. Mais lobby ministre et justice, ministre intérieur, pardon, ministre de décentralisation, commissaire provincial et Kinshasa, gouverneur et Kinshasa, basali communiqué dans Boutou. C'était aux alentours de 23h que marche pour les prohibé. Mais bino quand même bon marché. Est-ce que c'est là comment on a frein contre l'état des droits? Parce que bon, on n'est pas quoi ici, mais bon, le coup la télévision est allée Gonga, les Gonga, na cause de ta bien, mais sinon surtout on dit que malheureusement Cameroun na cause de ta 3 jours. Te bimisa weza. Donc na zolo bana yo boye uta mboka na biso ezali tanga constitution banda na kutanga ngo ata eza mibeko esengeli bato bako manyola ngo eza ba batangi basali droit kwa biso boye. Donc, à ko ba o baza ko ba kana biso ba comprendre peut attendre le principe de la constitution te omoni bitumba samaki oyo kutuge président nga Jean-Marc Kabunda yo kozwa bitumba na ndeko na ntambo mamba o mais yango tozo lo ba que to kondima biloko wana te de yango tozo bima lelo to bimi to tamboli pona que ceux qui déjà ba fabriquer moto na la majorité des artificiels fabriqués ba kila ko lomé ba tout ba semanda ba machine à voter na les biloko wana te donc ya kozunga yango susu bon to lo belo mo pour population zo landa biso à comprendre. Ndeko ya Seni, Ndeko Rosa Malonda, président ya Seni, baponi na assemblée, baponi na société civile et pas la confession religieuse. Et Assemblée nationale, il fallait qu'il a entériné. Yosa juriste, on peut expliquer un peu pour entériner la Kissinini. Mais au moment où 6 sur 8 confessions religieuses, baponi déjà. Pourquoi côté les mélanges? On a évité ce qui est confirmation avec la confession religieuse, on te confirme. On a évité, c'est vous qui le dites, parce que contestation. Vous connaissez qui signé par pasteur Sony Kafuta. Mais la confession, nous avons sa propriété. On a vu que les journalistes sont bien placés pour nous les Kélandais. Ils ont la contestation, et confession, qui est condamnée. Parce que les catholiques, ils ont beau, ils ont photo, parce que même Mars, elle est la violation en droit. Merci beaucoup. Tu as violé la loi. L'autre, on a vu bien qu'il y a d'urgence, ils ont empêché la démocratie. Rassemblement plus de 20 personnes, chef de l'État a signé qui a arrêté les violents. Moi, tu as loqué vous trouble dans les allées gouverner. Parce que tu as sauvé la Kenya, tu as appelé ça à disposition. Quand il y a mon camarade dans le bébé, c'est un peu. Là, quand il a inauguré l'hôpital privé, il y a un peu de l'hôpital, donc il y a l'État exact. Mais il y a privé, quand il y a 18 ans, donc tant que balongo abaki ne kosa maman oliva yo kosa la soko hôpital soni pena pour la moko ya biso au moins la moto quand mamba président ya Sénat donc na o ya président nini na premier ministre ba kene kokoko femme ça ba écolier ya épée kinga kati yo yebi ah mais c'est quoi ya mode zo sala basi c'est un beau que faut fonctionner bon mbote bandeko balandi Congo Suisse Télévision l'autre jeudi le 9 juillet date oyo bandeko il y a UDPS na bandeko mususu ya opposition bayokana qui peut déposer même mon assemblée nationale pour la destituer assemblée nationale na biso en plus baso protester contre entérinement ya ndeko Ronsard Malonda baso accuser ndeko Ronsard Malonda aza corrompure ndeko Ronsard Malonda a travaillé na ba équipe nyonso o eza contesté lelo na plateau na biso to yambi ndeko Ogi Mweni azali membre ya UDPS a expliquer azanani azana structure na e o bomoni affiche a nasima a expliquer biso un peu ce que zani mbote ndeko oui mbote monsieur le journaliste on peut expliquer bandeko bazolanda yo ce que zanani to ki kolonga casquette oui na inaza coordonnateur national ya COGMK. COGMK est allé corps des patriotes des amis de Jean-Marc Kabunda. Ok. COGMK est dans la carte à UDPS. Oui, ils allaient dans la carte à UDPS. Ils allaient gérer dans la Ligue des jeunes et la partie. Mais ils ont comment ils ont tendre dans ça la partie soit côté parce que bah te belé au bazaka na PPRD avant bah l'on va comment les amis de et puis à l'on va salir partie netingo ikasanji. Ok, merci beaucoup. Les gens ont un malin parce que dans la salle, il y a des émissions par rapport au débat. Jean-Marc Kabunda, au biso de soutenir, ils allaient idéal parce que Azana ma promesse ya makasi, oyo déjà balobelo maki kolona ya bénédiction et pas ya kondo et tiens Tshisekedi. On va que na Kabunda que yo uzala héros. Et tomoni yango azali fils spirituel ya Etienne Tshisekedi. Autant tomoni esprit wana
il y a 10 et Zalek incarné Katinaye. Nous sommes 10, la personne qui mérite d'être soutenue à 100%. Alors, dans la les campagnes, dans la base d'Angaï, dans la Batutu, je lui ai représenté. Alors, on a dit que les loyaux rapidement, comme un député national, parce qu'il fallait tout dans la Wana, on a vu que tout ça a parti, tout ça presque 37 ans, on réunit Katène au gouverner. Alors, de chez Zaï Bakas en 2018, alors je me suis battu pour na côté d'Angaï, Zaki ciblé pour le côté de Mwamba, parce qu'il était circonscription dans Zaki Mwamba, Zaki pour la Kisenso, qui est un flou dans Zalemba. Donc, côté Zaki représenté Jean-Marc Kaboum dans la campagne électorale, et puis na Fatih, président Félix. Donc, nous avons un bureau de vote, nous avons qui observateur, na 4 bureaux de vote, et puis na témoin, na observateur sur le patronné. Par rapport à Moutouna Wana, je peux facilement répondre pour chasser ma zone d'ombre pas à Moutou. Jean-Marc Kaboum dans occupé poste ya monene déjà na kati ya parti. Ezape bana liboso te parce que moi confusion zo kota kati na bato, ezape ai bazo comprendre te. Ezape na deuxième fois à gérer parti. Tango azaki secrétaire général selon l'article 26 ya statut ya parti. Et puis c'est que Makoki tango kondo etienne na kofi et à gérer parti. Et à représenter parti a mené parti na élection. Et puis le président Félix a bimé le col à président et parti. Et la zone ici est sous le col à secrétaire général. Alors le col à président allait frapper une incompatibilité par rapport à la commission de l'ESO, à qui peut fonctionner, il y a 4 parti, des yango à PSK mandat pour aller à matin de sous le parti. Alors les alliés déjà postent beaucoup, il y a l'écolo. Il y a Soukane et Boana. Bon, les locaux Kabunda pour casser la partie pour est-ce que Zana il y a déjà la prison à partir de l'engagement. Mais but il y a Kojemka et Zani. Ok, but il y a Kojemka, na émission que sa base électorale il y a jamais Kabunda. Parce que ça député national. Alors député non soit la base là. Et sa base électorale il y a jamais Kabunda Kabunda. Le col a jamais Kabunda Bimi a commis député national. Tu vois pour tika la carte qui est la base des bases Zwana et s'est transformé comme structure. Alors, tous allés à politique, ce qui est l'autre opinion à la c'est parce que tous allez protéger. Parce que vous allez concerner l'association, selon la loi 004, vous allez protéger l'ASBEL, la fondation, la structure. Parce que les allez protéger les Cambouya, les CENI. Donc, vous allez protéger les CENI, les allez moto et famille manakati à ma confession religieuse. Alors, dans la confession, on a des mesures permettre que la ASBEL, l'association, le mouvement, tous allés obligés. Donc, justement, avant tout, comme on a une actualité, question encore pour tout en actualité, c'est ça que Jean-Marc Kaboum, dans la coalition, va voter comme étant le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais quand nous salami va destituer état d'esprit dans les 2 années. Makambo na nyonso toza surpris na yote. Toza surpris te. Ezali na kozonga boke na lycée moko ya bandeko na biso artiste. Toza na artiste moko ayemba nzembo ma ezaki histoire moko frère. Alobi ke ezaki na moto moko azaki kokende na nzela akuti Lyon, akuti Boa, akuti na moto na kati ya likolo. Mais chasser on attend aux autres kakuti mbako na likulu bango nyonso bapeleli babi en tout cas papa sunga biso kotika biso te so kotika biso tokokufa alors aloki mawa bon atali moto ayebisi alobi en tout cas tika banyama oyo donc sunga ngai moto lokola yo donc tika banyama bi pona langage ya bongo donc sunga kasi biso nyonso mais tozo yebisa yo tika moto bibisa ne biso banyama po bato bazala makambo ebele. Donc, les alliés, problème grave. Motorona yo kakate, abimisa na banyama, abimisi nyama, kosi abimi apesi merci à tous les bala, abité la balate. OK, akei me kosi akei, na kanda akalu kela tamwasi, aya kopesa. Pona kufuta. Omoni? Et puis abimisi boa abimi a remercier à tous les pesuka bala bina balate. Donc abimi pa kena projet que akoko lukaya sala elo mo pona récompenser et o abimisa na likolo. Mais mon total abimisi yeko bimaka ka ya abimi. Abani na koyebisa moto wana tani na kondi mikokasali est-ce moi loko kule ozana moto kwesa mena dia do ya mibale ya ko bana kuchama kelele to kuma lepa na yo na tsala tama une semaine pour la moi santé donc kokoma ka kena moto ale moto a découvrir la vérité ko sa ke ko kanga mwasi apanzi bato mwana fushikumo moko boye ayena mwasi ayo kupesa yo bato batansi ko sa ke ko dia mwana
aye na mwana wana tiki moto na zwi mwasi wana tango azwi mwasi asepeli yokuwa bafuti ningi asala kikosi mais ekoleka ekolo ekosalema ke moto ake kumuwana bande koganga moto mona ta mkuwa mwana na ngai to ebema mwana na ngai na mboko boyebisa ngai na kopesa mituka na kopesa biloko ebele kaka wana na kuloba biloko wana lisesa eza molai mais eza mosito na zoloba na tango moto azaki na passe pas ya bon puisque télévision vraiment na état d'esprit ezaki eza ingratitude epai ya monsieur Kabila topesi babeki mpo azala mwa lese tokanisaki ka korespecte bato ozomona parce que tocomprenai que normalement tozali na régime ya semi présidentiel eloko bato bazocomprendre ozoloba lisola babeki mingi bino boza na moins de 100 députés dans l'Assemblée, mais Ndeko Kabunda azaki voté par plus de 300 personnes. Mais naza na kata ko expliquer yo moko bani ko loba yango que toza na coalition. Dans toza na coalition, ça veut dire que puisque yo on va insister que bo pesi ba beki, bango pe ba pesa ki bino ba beki na certain moment. Pe ba botoli bino ngo. To kwa ko tambola na kabinete. To kwa ko tambola na kabinete. Yende c'est quoi ko samaki. Amoni ko ande to ko tambola bongo na coalition. Kobosa na makambo ya sala na moko bato bakufa na kombo na ye biso to perdre baba ndeko ebele na makambo na nsabu bania kanisa ki lokola wana to kocha na se non siko esengaki état de droit ça le makonde to prone ata toza na coalition mais coalition pour protéger ba bévi chef de l'état lobaki na discours na ye que akofouiner dans le passé té eza élément moko zo un peu échappé bino base na ye puisque bino bozo lingo fouiner na passé ya lobby ya fouiner na passé té ako sanctionner bato ba ça na ba cri na temps na ye ya mandat. Vraiment bon c'est les français attendez peut-être bazo comprendre le sens bozo mona chef de l'état so ka lobaka ko fouiner té eza yete parce que ye moto azo ko travailler na indépendance Congo eza na institution eza indépendant donc chef de l'état ko suka na ki président na ye ava ko kota na page judiciaire. Donc, pour empêcher après, au moins, ma campagne, tout ça, chef que l'État peut monter. C'est parce que c'est indépendance. Alors, le chef d'État pour empêcher la justice, c'est ça, nous allons monter. Parce qu'à l'objet, il faut la passer. Après, il faut finir la passer, il faut que les esprits n'aient pas l'opération qui a créé la Kabila. Ça a été ma campagne, on a mis à Colim, ça y est. Nous, on est allé au Kandé, à l'objet, c'est un problème, on a niveau à justice, puisqu'on a qu'à ce qu'il faut enquêter. Na ba détournement et ça na même pas projet minene tous na 5 chantiers et puis mise à ba milliards et de milliards et aboutissant révolution de la modernité et ba milliards et aboutissant bukanga lozo et aboutissant ba sala ba enquête c'était bakanga mututé mais 100 jours et malamoko ba sali enquête ba toazo que les prisons de jour en jour pour la unité justice à l'année la paix makambo pour le chef de l'état et ça musala na été justice et indépendance. Ouais, Oza a raison. Balobi pose à la moto sérieux, moto net, il faut banana qui ont été dans la case de au cours de l'année. Vous voyez que le chef de l'État soit sans la bokozo, tout ça, dans le lot, tout ça, dans la case de coalition, la cache. Alors, c'est là qui saute dans la modèle. Donc, la carte de coalition de Bissot, les ambalades, les Bissot, les alliés sur le bétami, Mokil Momula, car vous pour le président Fatih, parce que vous voyez bien que Outa Mokilina, mon ami, ça y est pour comparaître là-bas. Namona dictateur cabinet ya kwa kusamba te donc ezali solo moko fatia memi na mokili mo belengi si mokili alors c'est pour dire que fallait ka banana na katanda kuna pour les bandits na ndako za modèle donc la kisi que donc na yemo kwa za combien même procès on a balobi pesa ki na impartialité te na batu nyonso ba défilé ke za batu bele bandai ko la ki sa ba preuve moko ya culpabilité mais ba inquiété ba monter ba bimika comme ba témoin misusu baye comme ba renseignant et s'il nango ba kei ba ndeko misusu ba ke bakangi bango. OK, merci beaucoup. Lecture ya justice et que c'est une lecture ya moni moto asali droit azo comprendre makamenge misusu na moto asali ki masono to asali soki nini ba domaine des BD to ba économie. Donc moto ba bengisa ya lokwa témoin. Donc akosuka na niveau na tango juge a bengisa lokwa témoin. Donc après le pas témoin parce que moto aluka ki maka oui que témoin soka pesi fort renseignement bakamaka bon ils appellent la loi et ils appellent loi mais la procédure est en cas mais c'est que je sais que na za sûreté que batona va pouvoir aller parce que na yoki déjà parce que ça ngamu na za habilité pour l'information et sinon déjà na ba moko na kasi na bango wana déjà autant na communauté ba dossier na bose formami parce que il y a eu contestation entre ba témoins. Oui, et puis ces chiffres, nous sommes tous les chiffres, on a tous les chiffres, nous sommes tous les chiffres.
Alors déjà moi nous déjà qu'il fallait pas comprendre la vérité, les chiffres comme nous donc et puis donc voilà les autres que la justice yango nde eloko kamela bazolinga te souci bozomona bamalonda banini bamakelele pa mabunda tout ça balimite que état de droit fonctionner na mboka nde eloko ememi mboka oyo bactere non écoute okozala boye te tala même indépendance elekea toza na kati ya fete yango tozokokata kosouete fete. Merci beaucoup. Tous ont en actualité les lobos ont marché contre entérinement et avancement en Malonda. En même temps, pétition pour la destitution et Assemblée nationale. Mais lobby ministre et justice, ministre intérieur, pardon, ministre de décentralisation, commissaire provincial et Kinshasa, gouverneur et Kinshasa, basali communiqué dans Boutou. C'était aux alentours de 23h que marche pour les a prohibé. Mais bino quand même bon marché. Est-ce que vous avez comment des freins contre l'état des droits? Parce que bon, on n'est pas quoi ici, mais bon, le coup la télévision est allée Gonga, aux Angonga, na cause de l'autre mais sinon surtout on dit que on a cause de 3 jours. Té bimisa weza. Donc na zolo bana yo boye utambo kana biso ezali tanga constitution banda na kutanga ngo ata eza mibeko esengeli bato bako manolango eza ba batangi basali droit kwa biso boye. Donc atako bao bazala ko bakana biso bao comprendre pe ata le principe de la constitution te omoni bitumba samaki oyo kutu guerre président nga Jean Marc Kabunda yo kozwa bitumba nande ko na ntambo mamba oyo kutu 40 ans sala droit aza avocat tout ça mais azoko ko maîtriser constitution te omoni bino moko omoni guerre samaki expliquer ambiguïté zanini comme place non mais place les acquis article 85 les lorsque va commis pour ça avec l'urgence on va prolonger en contestation de la société parce que et ça les maquis que a été contribué loi donc à l'objet non chef de l'état azana makokité il y a corrompé sa état d'urgence pour communiquer à beau n'indiga ça à beau parce que à respecter la constitution donc à trahir la nation donc dans c'est quoi créer un matasuka comme vice-président comme président Mboka soka le mona poste à Sénat déjà Marc Kabunda le bazo c'est que Angela revenons au fait par rapport à communiquer ça les lobby mais bien au marché quand même communiquer pour votre information tous allez qui invité ngai nazaki na kati ya réunion ya lobby tous allez qui na VP na réunion liboso il y avait eu 2 réunions ya liboso wana moto a représenté du CG secrétaire général ya parti ya Kendaki basolo na kobila a expliquer à obi uta constitution la biso ti tokozonga to badeli ezali esika ba comité que ba pesa autorisation pour la sala marché ba komi bon toza ko vivre na information ba ko informer de yo gouverner ba ko informer yo de holinga toza ko sa holinga on dit ba s'il vous plaît parce que ont pesa nga moi problème est que toza na état d'urgence. Na état d'urgence au chef de l'état lobby rassemblement il y a plus de 20 personnes baba panzango et Pekisami rassemblement il y a plus de 20 personnes mais bino les lobos tambola des milliers de personnes. Des centaines de milliers si on peut même compter parce que la police n'a plus vraiment dans la culture à compter nombre de manifestants. Est-ce que ça a été côté les meilleurs Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais répondre calmement pour la question. Ceux qui battent la bande pour beaucoup de gens, ils ont sauté. Et puis, tout ça, Camille, il est bien avocat. Mais ça n'a pas répondre. Le bien, c'est qu'à mon côté, parce que vous avez une carte d'état d'urgence, donc l'état d'urgence, c'est ce qui empêche la démocratie. La démocratie, c'est l'écolo. Non? Alors, la minute où nous avons la carte de démocratie, donc eux, nous allons au-delà de l'état d'urgence. Parce que Bango, ceux qui ont été en train de ça va loin, on a été là, tout ça va trouver là. Mais maintenant, on a respecté ces mots professeurs. Mais ça, il y a un peu de casse pour la commande, il y a un peu de moto. On a eu qui nous ont dit pour le pas, mais la loi, on a dit donc, mais ça fait mal. Donc, ce que je peux vous dire que ils ont en dehors de la principe pour le Bangomo comme un babouti. Parce que dans 4 états d'urgence, il faut que vous ayez pour ça la tête pour révolter votre tête. Bango ne ba belissimo tango yo belissimo. Donc, au milieu de Baniko Bimawa ou Bano, Milingani Mutua, yo Mutua. Tombé un peu l'isolo et ministre intérieur. Gilbert Kakonde. Azali Mutu Oyo Abimina UDPS. Mais les lois comme ministre intérieur, deux fois pas sur la décision contre Bino. Namoni ba de consus na limité ba lobité, Kakonde a commis corrompu et tout ça. Et ça nini. Bon, ceux qui m'ont dit, ils sont à IDP, c'est à partir moko, ils allaient enseigner à partir de ce sport la liberté et l'expression. Ils avaient kuna watu na makamba kukumisa motokea koma zambe so koma ni soko sai ba kirobeto makofi na simanda kutoka. So là le quoi na te. D'autres ont la partie moko moto ko ba ninga lingi azali. Alors problème
VPM azali corona est mon conseiller azali premier ministre donc azali ministre intérieur la sai mosala le cours pas respecter état d'urgence ça respecter pe mon mboka donc mais biso to boya kolanda kwa za moko na biso donc ata alobi loko eza kokende contre biso ta balobi ma kabila zaki na masasi na bangao na bima na bela bagaz soki kuna na bomo eza ngolo nzambi na 2016 na bima na mois de septembre balabala na tambo ba ministre o baza proche ya FCC bazo sa makambo na intérêt na bango mais yango tozoloba ke tokondima biloko wana te nde yango tozobima lelo tobimi totamboli mpona ke soki déjà bafabrike moto nano majorité wana eza artificiel fabrike bakenda konome bato na basima ndako nano machine a vote nana yebi biloko wana te donc toya kozongela mosusu bon tolobela omo mpo population azolanda biso a comprendre ndeko ya seni ndeko Rosa Malonda président ya seni baponi ye na assemblée te baponi ye na société civile et pas baconfession religieuse. Et l'Assemblée nationale, il fallait qu'il a entériné. Yosa juriste, on peut expliquer un peu pour entériner la Kissinini. Mais au moment où 6 sur 8 confessions religieuses, Baponi est déjà. Pourquoi côté les mélanges? On a évité ce qui est confirmation avec la confession religieuse, on a confirmé. On a évité, c'est vous qui le dites, parce que contestation. Le qui signé par pasteur Sonic Afuta. Mais la confession, on a dit que les journalistes sont mieux placés pour les Kilandais. Ils ont la contestation, et confession, parce que les catholiques, ils ont beau, ils ont photo, parce que pasteur Elebe alingaki abimisa membre ya confession ya kimbangiste alingaki abimisa bomisa la ngala abimisa kiye moto ya kimbangiste abimisa moto ya kimbangiste déjà yoka déjà niveau bongo lokute bandi bongo moto bongo de bokocha elike kolona wa ko pesa bio ba resultat comme abimisa président solo donc moto yo ngala zo kotangelo na balwa ya seni yango awa tozali na article 17 awa nazali na élection oyo eza ba loi oyo ezali ko organiser l'élection wakati ya CENI. Alors l'article 17 ya CENI ezoloba la qualité des membres de la CENI est incompatible avec l'exercice des mandats électifs nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux. Elle est également incompatible avec les fonctions ou mandats suivants: membre du gouvernement, magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes, membre d'une autre institution d'appui à la démocratie, membre du Conseil économique social, membre du cabinet du président de la République, du président de l'Assemblée nationale. Donc, l'article 18, et c'est quand même la Licombezali. On a allé à Yomongate, Nazo Banakaka Wakaka. Là, c'est article 18 de l'Uboye. Toute personne qui acquiert la qualité des membres de la CENI est tenue dans les 8 jours qui suivent sa désignation de renoncer expressément à ses anciennes fonctions incompatibles avec son mandat. À défaut, elle est censée renoncer à celui-ci. Article 19. Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une élection. Mais toi, papa. Hein? Donc, Malonda a démissionné. Il y a une élection a démissionné. Mais Aza a démissionné. Nanga félicitations pas a démissionné. Moi je 3 mois avant. Mais Malonda a démissionné. Donc, Motoana a Balobi et Sengel a démissionné 8 jours. Il a démissionné. Motoana en fonction. Awa Balobi, ce qui Motoa Bongo va bricoler, va passer poste de Mosusu. Na Biwa Sika, Motoana Boya poste wana. Ce qui m'a donné dans un série, par rapport à l'autre temps, il y a une proposition parce que sur le télémédias locaux, il faut proposer une alternative. Ah, les lois confession se soit retiré par candidat na bango. Bandeko catholique balongola qui candidature ya Cyril. Malonda tikala qui est mokotina ndenge ba avancer malgré qu'il fallait cardinal ndenga signer mais pasteur Sonia signer qui na place na bino boso pour solution ni ba bandela to basala. Ok, merci beaucoup. Esengela qui tozong la desika on a pas comprendre que ce qui est le président madame jamais au moment la moto a retiré candidature parce qu'à mon avis déjà que biloko ko sukamabe. Hein, félicitations pour la cardinal parce qu'à mon avis déjà que sukamabe. Ya mon avis retiré candidature parce qu'à mon avis déjà pour protocole de côté la carte solution est solution est aboyée.
et moto na za ba bricoler ko bricoler hein eza plan na bango ba sali ba bifo mwana bitinda na biso to che wana akokisa mission na biso a bricoler sous ba député pour les kakuto ndenge to komi lelo yo to za na plus de 500 députés pour ta siège za 500 donc to za na boka donc buzo bezo 531 députés donc 500 bakota na kati 31 bafanda na ndako ba valida ba reconfirmer bango ba so rappeler ba salaire. Donc voilà, biloko wana ozomona donc eza biloko eza libanda constitution donc mamabunda vani wana et puis wana bamomba batu ya assistant parlementaire batikala kufuta bateti sika watu siki moya ngoyo bazala kati okota makelele mais 500 wana soki tikandi quelque wana ya likolo wana baza kolia ka bamomba donc biloko wana eza kosala pasi mingi donc tolingi lisusu ba biloko wana ezongate oui tondimi ba oyo bere nyonso esalemi mpona 2018 nzamba kumama lokola ke babandela ba élection ya président Seni problème ezali que moto aseni ezama kama ba parti protecté likambo ya président aseni et batikela église au milieu du village batikela ba association ndenge toza wana batikela indépendance wana bango moko bamisala mosala na bakota ba ingérence ekota te ma pourquoi ingérence eza okota kati kabila za okota mabunda koti ba bozo bikole ba est-ce que pasteur Soni Kafuta Pasteur Soni na yebiye na yebiye penza na bona kaka kombo na mola kae koyeba eza koyeba moto ekesela koyeba longa moto nazo linga na ekondre lelo na koyeba moto ekesela longa moto na pona koza na boti mwana na yebiye kombo na eza peut-être okimo mais azandoki donc na okendo koyeba kaza kandoki na koyeba te. Pasteur Soni Kafuta azamu ta société civile to azamu ta politique puisque il a signé qui bon toza na monde oyo bato bazoko envisager intérêt na bana ite so bafubasela kaki ebe bafuta eni soki pe bana kaki poste mosusu boye donc akoko pe procéder to mona yango ebele tingalingi oloba ngo clairement aza na kati ya mpona nini ye asigné eloko oyo baninga mosusu base retire neti cardinal tokoki koconsidere que cardinal aza likolo na ye mais cardinal aboyaki na ye makambo wana ekomi nungunungu ye aki asigné mpona nini Pasteur Soni Kafuta na yebi na ndenge aza na église na ye lolaka mona na sel je pense c'est ça c'est là il y a son église donc mais le problème eza wana eza que na éviter ba arrangement basali après ça peut pas bazaki ye moi premier moko soki nde atrahi mboka parce que ça a fana lo bango atrahi mboka parce que tout le monde a mobile oyebi lo na sali yango et puis tout le monde na ndo mosusu oyo vie na biso ya trahi basango afiki basango wana ni maluma donc te asona mpasa kufika kama ito donc c'est sur la samedi mais sinon ça va mabe donc ozomona ono Soni Kafuta ya ko baso ba maluma basala mo Soni Kafuta la deuxième partie après société civile baponi la matinée assemblée nationale jour ya vote to moni mwa no sala ki mukie mais et abouti oté bato ba député mususu basala net ko silika ya pas vote to moni ne ba yemba ki na TV mais quand même ba o batikala na kati ba entériner nini PV wana lolenge basal ba entériner malonda ezalaki na dictature parce que bon assemblée nationale biso zo fonctionner système wana lokola ke tozana majorité na biso to stokolaki ekendaka na bavantage na biso dozomona yango eza kaka bongo eleki neto oyo badestituaki président Jean-Marc Kabunda mais basalaki baviolation bavioler baprincipe na baloi na ya règlement ya assemblée nationale ebele. Mais vous allez voir que, bien sûr que sagement, la Cour constitutionnelle est protégée pour la trouble de ça et pour le climat de paix, mais sinon, les élus comme et barrières, mais si vous avez bien violation à la loi, il y a malheureusement, il y a graveté. Côté où ils ont violé la loi na FCC, côté société civile deux fois ils ont violé la loi, même bino parti au pouvoir ils ont violé la loi, na ba d'opposition ils ont violé la loi. Loi on a respecté alors que tous ont prôné état de droit. Parce que même Marcel les a violation de droit. Merci beaucoup. Tu as violé loi. Les autres, on a bien que l'état d'urgence, ils ont empêché la démocratie. Rassemblement plus de 20 personnes, chef de l'État a signé qui a arrêté les violents. Moi, tu as loqué le trouble dans les allées gouverner. Parce que tu saurais la Kenya, tu as appelé sa disposition. Pour y avoir un bébé, c'est un peu. Pour inaugurer l'hôpital privé. Oyo bango balongweti na bokoza wa bazata na hôpital wa lokutate ba katika ya nini donc ya l'état exact mais bakero ya privé oyo kaka tango balongweli bakomola ko ça ta bazana boko 18 ta bakosa biloko na te donc tango balongwa bakene ko sa mama oliva ye ko sala suko hôpital soni pena mona moko ya biso omona moto kanta mama président ya sénat donc na oyo ya président nini na premier ministre bakene kokoki koku femme ça ba écolier ya ep kinga kati yo yebi mais c'est quoi ya mode zo sala basi c'est bon que faut fonctionner bon mokozi lokwa wana moto ba otele like
Donc il faut mais tout le monde qui peut cardinal oh ya Kalapa zalaki kuna. Mais yango tozolo ba ke bango ba lobi ba kabeli yango eza privé ba kabeli yango mboka. Donc cardinal akoke na cadre on a ki ba inviter ya kene pour les lobo ba eza donc bongo donc to ko boya donc. Bon, en dehors du fait que ba viola qui vraiment loi et état d'urgence na ndenge ba réunir ça qui plus de 300 personnes. OK. Mais essayez donc comment payer madame pour tout le monde et puis si ba misala ebele ba sali ba offre na télé ba recruter ba tout ba sali test formation bandi kalate bazo banda musala. Monsieur le journaliste César Soni Makasi. Bon ils ont ça la passe soko ki motema ndenge zo tanga makila tango zo ba misala basali misala ya combien ba pesa salaire ya combien. Oyo lelo ba bazo ba na parole pesa moi $10 moi lipa. Tout ça ba pesa misala oyo misala wa misala. Moto azaki na bokonzi ya sali 18 ans atiki bato na pasi bato biso nazo bisa auto sana mboka mususu bandi comme so tangaka bakombo atoli motala bazala ba mboka soki misato donc akolo ngwa wa kiso na mboka mususu azabie mais biso mboko tuzana kaka oyo donc tokolinga te so to ya ko bandi to apa bongo to ya mboka mususu mais bango bakolo ngwa wa kiso esika mususu ba honorer afandi azala ndoko ne batata bazala donc babiloko ya biso tozo se ba mususu. Bon d'accord, revenons un peu au fait. Les bozo kamakile les cas ah ça ba gaz lacrymogène, bazo ça la pour disperser un peu foule au bazo qui est en direction à valer du peu. Awa bino pe bozala ki na mouvement ya marche ba padi bino bozongi. To bando ke nekaka boyo boyo kani bozo itan ebele bat batamboli depuis changu ti boko mi parler du peuple. Gaz moko mi bale mi sa to bopanzani bozongi ndako. Est-ce que beaucoup à mentir? Peut-être ozo bosani makasi. Mais oui, c'est que c'est un gars qui est un choper. Et on a zoba qui va composer bazana. Si on a besoin de nous reconnaître, si on a besoin de nous reconnaître. On a ça n'a pas évidemment parce qu'il fallait qu'on zoga ça. On a comment les là on peut là c'est qui sont au salaire il y a pour les mais ça c'est zoba dans bébé. Donc on dit bah tu les là azok qui est de bosso mais en 2016 là donc sur la et toujours mais là 2020. Tout le monde a marche et abouti ça. Mais depuis 2020, c'est pas dit que tout le monde a marche et ça aboutir vraiment. Et autres, après mars, qui va ça la coalition, en coalition, il y aurait tiré la salle. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit, c'est que les alliés à soloter. Parce que marche c'est ça pour boutique. Tout ça, il marche à la loi Sakatana et Minako et Loma. Oyoki yango solution là ezali bakomi oli parce que les autres kanga bango leba lwa ketolongo yango et comment tu vas ko zongela moto la ndela on septembre voilà mais déjà ils a force ya marche ce qui marche c'est ça raté bénédiki to sali awa pona kuboya ke bako cha président mususu te na na l'Assemblée nationale te et vice président na esika ya Jean-Marc de tant que makambo zo ko sala bakoni donc moni ngo l'équipe ba suspendre je sais pas dire oyo tozo sala yo ko pisa raison force peuple azali polo ce qui va boyi ba tiemo mabunda ça bon mabunda na omone pe kamuté po azapio bache wana pour accomplir mission mo baza ba étiquette moto azo commander ba mais mabene baza koloka pe moto na bango mokonza bango ayo bakokata ko ebise makambo na bosolo te babangaka des cas sur trésor mo ezali parce que bisonet toza boy toza na makoki akoko ebisa mokonzi te oyo atoza mokonzi na beza mabe et kobota mabe oso ozui pe ogagner vie bana no ba pe mame ozaka yo moko komolete moko eza bato susu tika to bénéficier bato musu pe ba bénéficier bazoko kozwa courage wana te donc des problèmes tozozo ya ba problème ngwana donc nazo ko biso ko tozo sala oyo to ko kenda moti na suka ti malo nazo loba bon na loba pe loko moko nazo mona bato IDP se zo échapper par moi un peu problème tozana ngo lelo eza parce que FCC a dans la majorité dans l'assemblée. Kabila azalaki visionnaire en voyant que PPRD aux majorité azalaki le roi Arche de Noé le roi Bengi FCC à côté ici ba parti et belé puisque PPRD na yemoko aza majoritaire té les lots FCC est tombé FCC Panzani majoritaire na bazo loba eza souté Kabila a 100 quelques députés. Maintenant, FCC Mobimane a une majorité parlementaire. Est-ce que UDPS a mettre en place des stratégies pour l'élection en 2023 pour une majorité? Bon, UDPS pas seulement au cas où UDPS a une majorité, il y a cash au moins. La stratégie est pour une majorité. Merci beaucoup. Je sais que ma stratégie pour le moment, il y a un média. Donc, mais est-ce que vous êtes en train de préparer des leaders? Oui, toujours préparé. Déjà, confirmé candidat.
député national et puis na makasi ce qui est logique normal bateau vous avez un député voilà baza ba député pour connaître nazo soko ko corriger le quoi mais eza bato o to mona bonga makite ke bonga makini mozo kopesa mwana bonga makite za bilo bato likole bakamati ba machine ba ke kocha na bandako ndi yango bazo nga bazo suba machine ba ya kocha suna bandako ba bimisa ba bilo kona bango bakile ko mais to bon bilo kona ko sauter. Bon, il y a une chose balobaka crime parfait ezala raté mais les abattus malgré que baza la majorité est le côté ya bricolage mais ba kombo na bango ndetanga mingi et là sur le bio ben minako mutu nyonso yebi problème minako on peut se dire facilement que problème minako sera postuler va voter mais côté à casse na éviter au tanga combien de noms à part ba auto yeba déjà moi un groupe là mais bango baza ebelé baza même na ba candidat des fois baza les triple ba candidat na bino. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ok, nazo ebiso. Tango zotanga kombo ya minaku azaki kokoza. Asa ba travailler na mboko makasi ba fonction ebele. Bazana mboko. Hein? Alors mais soni epa ya bongo zotanga kombo wana. Kende epa na bango na chofa ko tanga kombo so ba bango bango. Soka tika école ou bien tika ta. Ata ba pesa ke ba voir. Nana yebiso ke ba pesa ko. Azo ko biso ke ba kela ba machine ko bikole ba machine. Ozo ko nina te biloko nazo kisayo. Kende na tega o kene ko ba makambo so. Moto ba ko pesa ba voir po asali ba action so ngolo paka. Atali ba action ni. Action ezate. Awa na kishasa oyo tanga eloko mina ko asali oyo ba to avoye on nimela. Problème na biso ezani. Soki ba député ya biso ba zikina bolingo peuple. Hein? Mais il est déjà to kuna ko ina bango baza ba congolais. Mais bazana bolingo peuple te. Peuple azali ko se retrouver te. Peuple azali ko se positionner te. Bazata ko se inquiéter te. Tala koto eloko bazolo ka kabunda aloka balongoli président na jama kabunda aloka wana na sens que batikala wana balekisaka biloko na bango nyonso ekaka. C'est vous voyez maintenant bino moko déjà du pourquoi ba kabunda za wana parce que kabunda za na souci ya peuple. Balika kite kaza la wana. Parce que ce kaza la ki wana na kabunda longo ba imposer biloko bazoko imposer. Ba imposer makambo ba ba salaire. Ba imposer ba biloko nyonso. Est-ce que souci ya peuple les amis? Parce que nous sommes peuple de ma camarade enseignant ou non les acquis que enseignant biso ba la biso ba tango fele félicitations pour la président Fati mais est-ce que enseignant na ba tango ba fele ba ko je ba salaire ba débutant ko ba tali makambo ba na ba ko voter ba pas nani ko na boli pour ça ni ba voilà ni ba ça ko peuple. Merci beaucoup. Un autre problème, et ça problème il y a personnalité. Dans UDPS on remarque que pour il y a UDPS et ça il y a bateau. Il moi quelques têtes mais UDPS en soi na monnaie na moins apporter. Pourquoi na lobi parce que Nandenge Jean-Marc Kabunda Longo. Plan poste wana étant donné que ça est UDPS. Mutu oyo ifazonga. Mutu oyo ifazonga la poste wana il faut azala kaka mutu ya UDPS. Ce qui vraiment UDPS va s'unir sur bazaki na même intégrité. Est-ce que ça la peur té? Pourquoi est-ce que ça peur pour Jean-Marc Kabunda Longo? Je peux vous dire que parti mon besoin bangi sa batu na Congo wa Israël UDPS. Heureusement que le bien mais les hommes étaient dans l'île. Ma bondi ma casse pour la déstabiliser parti et pas ya banini parce que carte moko au batikani na ngoza ya komunda que l'UDPS est disparaître. Alors pour la faire disparaître quand le cola na banako na pour répondre le katanga étant la question ba babina la zala bango. l'UDPS de l'eau quoi s'imposer za moi passer parce que tous on va poster. Mais aux hommes on a toujours qu'elle commander. Toko okende kokemande le loté to bana kosela ke bon monsieur président Facha bandimo ministre tel tshela ngabe watu 5 kuna tshela ngabe watu boye bazana chômage bazo pe kama mungu ko ba pe bango na ba peuple pour biso to bongo to kozana lo ba kabula na peuple to ya la peuple ça ah ya UDPS ndeko Jean-Marc Kabunda sala liste yo e bien mo ndeko Jean-Marc azo sala liste nazo yebisa yo lokwa ya ona bana ko na ko yebisa yo pasi yo ezo sala ke liste wana e simbate za nini ba poste biso tozana yango eza moke ozo comprendre alors par rapport ba poste loko les amoke et président Jean-Marc Koko kendete ko senga il faut bana ko bondela soki déjà afungoli eloko bango bazo lokeza wana afongola nzela ke pas premier ministre abi bon lukela pe mo poste ata ba trouverte ba soki akoti wana teki plan donc to comme faible si to combinaison na bala wete biso pe to ndimi to fana nzala to fana kanenge to za boy to mériter et comme on l'a eloko mo ba kabila ko kabila te nde ya moto zo boya moi c'est moko elinga na mutu eza lokola question inconvénience oza mutu ozotambola ozodeklare naza na transporte natambolaka makolo transport eza pasi ndeko moko amonani akabeli yo mutuka mais mutuka oyo akabeli yo moteur eza te ayebisi yo débrouiller luka moteur
mais yo comme sous ko déclarer que na ko tambola te est-ce que mon était que ça problème parce que bon bandé ko la pouvoir parce que va pesi bino quand même une partie à pouvoir va pesi bino présidence de la République bino te beaucoup ko débrouiller pour ko ezali Azo c'est kamakasi na za ce que moi désolé na lobby dans le sens que bakabeli binongo mais bozui quand même non mon lobby va pesi heureusement moko comme souffrir na ba terme non te bon eza lingala peut-être na français te ngato bimisa verbe oh il faut na bon eza derrière na biso ce qui bouzo bonyo so ezali derrière na biso mais zoba za kazo kamba moko na donc pour la première chose c'est que ceux qui les locaux les autres chamakela là bas ils ont basé moi chance voilà tout ça dans la condition alors problème là quoi il peut ça mais tous les gars qui peut tourner ma population mon faut surtout boyer qui tout travailler na bango bananga na majorité na bango na président Fatia le bureau boyer ba ke bloquer alors peuple là peut ça vraiment raison il fallait que les gens Fatia beta carte pour la peuple là comprendre que tala bateau bazar bien pour attendre la minute yo ko bongwana ba tu va peut ça il faut raison. Alors, on a répondre aux arbres. Moi, tout cas, on va couper sa moto. Les arbres, il y a des arbres qui sont en Gaboué. Il y a des arbres qui sont en donc, c'est aux amalams que tu as continué à faire des choses. Non, mais on peut se faire au on va repousser mon tout bongo au comme la moi peut-être net na kota ni ya banzela boye et comme beaucoup on peut ça boye batterie les opératés et quand moto ba kuna ba yana ba kumyo na moto moto ko kufina oza kino na makolo ebi kede bro déjà 17 na miko na ndako tu vois ça l'avantage oza na moto ni na ba bon là vraiment ba question mingi nazo poser na lingana sunga bino ba de quoi de Facebook comprendre ba carte musu se betama na politique puisque là Burkina ba élection en 2018 bozala qui na très solide l'air en année opposition mobile bazaki ensemble Burkina Suisse bozali la muka bozongi la muka et panzani la muka et boti cash ou cash baki au présidence mais ceux qui bozaki ensemble peut-être que ceux qui la muka zaki soudé à aucun poste de majorité puisque FCC basa la politique il y a débauchage bato belé bakina na FCC misus to botanga ba kombote meto yebaka bango na opposition mais lelo ba koma bato ya FCC bakenda ebele kabila mona carte wana atala ceux qui na zangi ata présidence na zo assemblée majorité parlementaire mais bino eza lokola carte mo bobanda ko kiper moté mais comme ko préjudice bino oza peut-être à côté mais je crois que banalise na yo eza ko peut-être ozo linga ko ma pembeni la vérité c'est sûr que tu sais préparer qui mais tu yebaki au moins makamususu il faut moi être nous là est-ce que vous comptez ça nombre il y a ba candidat au bino bochaki na ba élection la législation nationale ba candidat na biso na ko linga ko ba ke ko tumbola musu ba sa kofi pe na mitema na bango mais est-ce que vous êtes sûr est-ce que au qui dit manandeng bat bazola na biso pour le binaza côté que FCC va zaki na ba candidat ko le kabino nazo biso que tozaki na bongo to tikala ko sala tana biko carte te pour ba na kufika biso bongo tozaki na bato moko yo bato tozana pasi alors tozaki en face na bato yo bazo yiba bo souci na bango ta ba moni ba konani Vital Kamerhe ba moni ka wa isili donc biso ba kolanda ba boto biso des biloko bazo sala ba kale yo so mona wa pesa ila kolokate au moins déjà les lois biso to sali droit na droit tozo tanga ke indépendance après je sais que ça peut fonctionner les lois après je sais bazo ka ba imposer ngo na ministre de justice aya ko patronner ngo uta wa pesa le mana muki donc ozo ma déjà que les lois na sens que pour pas protéger ba intérêt na alors là la question ça boye et que on a tout mis ngo ya côté peuple na biso qui préparé ba to ba très biso pesa peuple parce que quelque part les choses que na zaki observateur avec de vote total peuple comment on a voté Fayulu mais qui a voté député à FCC tout le monde est pour nani parce que le quoi ba viena bango quartier ba ebana ba pesa bomba polo ba yo banité ba nyokola ki bango nzala moni moto nyokola nzala déjà nzala amoni atamwa lipa ba kusana akoya bango ayekozwa yo ko yeba ki plan na obeti ke tana nyokola ebo kutana ko na mwa lipa na tanga oboy azu ya bolinga mais neti bino boy ba stratégie ni bozo sala boye bana pe lokwa bande kona po bozo majorité ezali loko moko ekoki ko préjudicer mandat mobima neti tozo mona sikoya boza parti au pouvoir mais bozo bima na balabala pona nini baza ebele soki ba voter loi les lois so ba se réunir en congrès ba destituer chef de l'état ezali loko moko ça la trouble a na mboka mais eza ekozala vraiment légal mais et ça la trouble
eza eloko oyo na UDPS bozotala tala te mingi nga nalingi nayeba vraiment bozozwa bastratégie nini mpo boganye mpe majorité parlementaire population atika kosouffrir na badepute oyo ya vote te na badepute oyo azosepela na bango te bazosala makambo mpo na bango moko parce que ozolingana lobaka na kolo bata elema moko biso tozali parti au pouvoir mais mission ya UDPS ezali union pour la démocratie et le progrès social alors progrès social wana ekozala matérialisé d'ici là déjà parce que nde sika Jean-Marc Kabunda azali kovandela mpenza na nzungu mais tokosala progrès social wana na bambongo ya kimoyibi oyo na bato te tokoluka bato mambongo koya ye na ndenge propre parce que tala toza na mboka oyo bandima ata bainvestisseur miso tozosona bango bazolela babima na kati ya régime oyo tikoleka bazalaki moto po ya koinvestir na mboka lokola oyo boye asala usine asala kosala campagne mpe na oza élu ezosenga kaka mbongo ebele ndeko jeko ko azalaki élu azalaki na prison nazokoyebi soki biso tozosala campagne ya ndenge tobemesana toyaka kokabola bakolo te nazokoloba na yo campagne tokosala eza création baemploi tokocréer nazolinga naloba te nyonso toza na bastratégie sociale na sens ke moto wana amoni ke nazatikali na 3 ans stratégie elala ebele te bon nayebi ke projet toza na baprojet ezalaka dans un jour te babandaka kosala projet nde oye koexécutango réalisation ya projet ezwakaka mwa ata mais tokomi deja mokala mingi te tozomatérialize baprojet na biso ya social alo population aseke trouve parce que nakoko oye biso momoke lelo toyoki makelele oyo bandeko ayoki na kati baza na bazamba baza na babilanga nayebi te soki oso okoma okuti tomate bakomi quelque part tona bawenze na biso awa tongombe moko to ntaba moko boye uti kama na kinga kati bate babibo oyo boye nga na yenga olia ntaba mais tolukaka ta ntaba yake oyo uti kinga kati na bafere makabila ngombe ntaba oyo bazoteka mwa 1 kilo ata 3000 neti akoteka ata 3000 mais tomonaka yango te peut-être polia oyeba te ebongo bahectare wana nyonso ekendaka wapi mais kasi ezoteka makana batalo oyo bato nyonso bazoteka na balabala nde yango nde kosunga population mwana est-ce que bato abongo mpena bango wana bato bakosunga population oyo bokanga lonzo projet basali makelele baye kotya bwamanda soki bwamanda soki nini batyawa sak wana bato kutu babitame tosomala biso masano biso nakabela bino mpe stratégie moko toza na temps ya covid tomoni bandeko ebele ya FCC bon peut-être okokoyebisanga kote na bino mpe boagir mais bandeko ebele ya FCC basaisir la balle au bon du fait que bazokende kosala bato badon bato baza na badifficulté même ya kosomba cash ne oyo eza na 500 francs eza na bato baza na badifficulté parce que lipa mbongo wasomba lipa eza te bazopesa bango ebima déjà activement malamu omona motu bamercier ebele mama mokolo azolela parce que bapesi ye gel hydroalcoolique eza baidée bastratégie oyo bino bokoya kosala mpona kose rapprocher na population mona peke boza na souci na bango oza na kati ya nzela mais déjà peut-être parce que oza informé te na kopesa baimage ngai ozomona na kiti na tele boza combien de personnes bozosala ngo eza nde problème non tosali toza na mbongo te nazokoyebisa oyo bato bayibi mbongo utaka 18 ans papa baeske basali yango mpe komalonga efayaki esopa na yo bato bazolela bakashine awa ata na mashe ezosala bato baza bakashine te bakabeli oko te oyo ozoloba mais oyo ya biso mwa mbongo moke tokaboli bakashine naotokabola baidroalcoolique nakaboli biloko ebele badon bato bazwi bakashine te oyo batikali wana ebele eza baarme fo boganye soki eloko ifo tokabola to FCC eza soni eloko ifo bakabela peuple wana oyo banyokoli pendant 18 eza bakashine eza soni donc pourtant olie baréfléchir ke te mbongo toti kokanye tokopesa bato eloko neta ya malonga oyo bakoko bana kolia eloko ya malonga ekokosunga bango bafanda do ifo kobana kopesa bango nde bakashine mais oyebi ke bakitisi vraiment niveau social ya population na biso keza na bato ebele kutu bavota likolo ya 10 000 francs bidie eza kama wana moto osali yango parceke ezosala soni namoni janine mabonde azobende lipake mati soki na longani bango nayebi te soki azobosana soki eza nayebi te soki bazala ya kolamba bazolobaetan na bango mpe eutaka 100 francs ekomaka 200 bamoni mpe bino bozomona 200 lipeke 300 malgré ke baotambwisa ono mibale ti malembe balingwisa ye 200 mpo deja komokoma mokie biso toza biso moko no toza biso moko to toza na bango ministre ya commerce aza na ngambo na bino bon ministre ya commerce akodécide soki ministre premier ministre oyebi combien badécision ya baministre na biso premier ministre azoexécute oyo ya chef de l'état ye moko wana bazokoexécute des actes mais pourquoi ne pas quitter pourquoi ne pas démissionner nde tomona na France mpona kolongola kose lave na makambo wana eza kala mingi te
mais il faut que nous sagement. Parce qu'au Congo, on dit que le ridicule ne tue pas. Moutazo, ça, les locaux, ma belle ou bien, ça, n'a qu'à poto, mais aussi, aussi longtemps, ils ont foutu. Ce qui est vrai que Kendakane loko na sagesse. Moi, même dans ma Kamanzambe, toute décision prise à l'acte vient du diable. Donc, c'est une réalité, quand le président Facha, surtout qui a le bon volonté. Mais ce qui est l'équipe de l'eau, on va arriver à une conclusion. Mais c'est une conclusion, on a un préjudice. C'est ça aussi. Parce que c'est une réalité, tu vas comprendre. Parce que de l'eau, tu vas dissoudre. Mais ce cas dissoudre, est-ce que tu as un séni? Parce que ce cas dissoudre. Préalable, c'est belé avant qu'on dissoudre les locaux, tu peux battre. L'eau est chez moi, préalable, avant que va dissoudre parti. Bon, tout comme on a souka et émission na biso à l'élo, mot de la fin na yo ezali pour la population ou à marché l'élo et mon appel aux autres na autorité na biso ezali. Merci beaucoup. Je sais que tous alliés ba congolais, bande konanga bazola na ngai na mokili mobimba na tondi bino parce que bo bongisi ngonga te pona kolanda biso na base au boyoki bon na ebi que peut-être c'est pelisi mon côté to mosusuté na on a cause na lobby mais ezabo solo eswaka. Alors, le problème dans le Naza, c'est que les alliés, tous en amboka, sous mboka, tous en amwezaka RDC, les mboka, tous en donc, yango mboka, tous en obé de la colonne, la biso nzambe, akita pour la boussoula, parce que Kabila l'équipe pharaon, bateau, il y a majorité artificielle, l'équipe au pharaon, à ça qui a donc là qui va les servir, mais souka souka, l'histoire à pharaon et soukaka. Donc, bâti ka peuple à la libre, à juger na babonner na peuple ezaka ka bangote mais peuple eza bisonyo se photo c'est bien. Sengeli te bana na bango batanga bien, bango ne bakina na photo, bana bango baza ba condition te. Et sengeli motonyo, yango ba tcheba mandat. Na sens ki oya sali atiki pe mususu condition avec zo bonga ka biso. Mais ezaka ka bloc mo côté kaka bango wana. Na oti ba mususu ba zotu na bango ba dime bino su bo misu ba mandataire. Ozaki ministre soki anini. Donc comme su mandataire. Donc kaka bino ba mususu ba zalaka te. Donc bato batanga ezaka bino. Donc, c'est pour dire c'est un autre problème sur base de la couleur politique et non sur base de la compétence. Mais en autre il ne faut pas être pour la bongo parce que voilà, pour une étude, ça va pas sur place. Il ne faut pas dire que la bongo. Pour moi, il faut que la répété. Ministère de la communication pour la criminologie. Les communes dans la criminologie, le ministère on a des années. Fati peut aller au pouvoir, va petit sous la criminologie, moi la classe, il y a pas et ça fait problème parce que on a le choix qui n'a cache, mais beaucoup de moto un domaine de prédilection a été. Je crois que aux hommes on appelle mais sinon merci beaucoup. Avec communication parce que biso to sala ba communication ba licencié en sciences de l'information de la communication to za vraiment na kanda mingi to zo mona pe ba kamususu ba idée mususu to waka ko pesa pour la communication tambola malamu na mboka ezo tambola te ba oto tanga na classe ba enseigner na biso to zo mona pe bata maele bazali mais bazoka bangote ba ko zo mutu moko sala criminologie soit na Russie soit na France bazui ba yenae akamba ministère ya communication vraiment ils a pas si pour na mboka na biso. Voilà, tout comme il a souka émission à l'élo, tu y a un Kindeko Ogi Mweni, Aza coordonnateur, il y a, pardon, Kojemka, il y a structure, il y a UDPS, structure, il y a Bandeko Oyo, Bazo soutenir président Jean-Marc Abound. Donc, merci, restez toujours connectés à notre chaîne. Sensibiliser les autres à s'abonner pour ne pas manquer des informations parce que à tout moment sur Congo Suisse Télévision vous aurez des informations à temps réel comme l'événement qui s'est passé aujourd'hui. Bourozoba image, mon côté. Merci beaucoup et à la prochaine.